aza femme au foyer ndebo mona ki bon avant d'ana mobile na kati ndako moko mobile ne aza réalisateur na Glody eza vie na ye ngala jijara batute parce que chacun de nous aza na ba partie sombre na ye aza na ba nguna ya makambo linga ko ça aza ba bêtise na ye aza pe na makambo na malamu mais Jérémie na bon aza femme au foyer aza femme au foyer aza na kati ya libala na mobile na ye aza réalisateur na ye Glody Ngando na kati ya libala na bango Jérémie atrichaka mingi na banani na ba garçon o bayaka na JS Prod mwana wana Charlie boyebi Charlie non o Jérémie ba ki Charlie atelier poison ezaki poison te Jérémie azaki Charlie atelier na ndako na ye soki tournage na bango esili ba dans le bureau, il y a Jérémie qui a biloko. Jérémie soit habitué aussi. Yo kende te simbelanga sac. Et la kisi que les lois a tourna yo. Donc à kofi na quartier la te m'envoie ça là. Ce qui a habitué donc code yake les lois a yo ezaka simbelanga sac. Wana et la kisi que eza yo nde muto to la na lelo. Charlie wana bakoma na relation na Jérémie parce que zaki à tout moment à chaque fois Glody bazova na ndako moko non à chaque fois que Glody a zaté Charlie mutu donc à chaque fois Glody a se déplacer ou à son bureau kasi boyo ka po ani Charlie a lo wana Yves Molato papa Yves bakabwani petit boyo kasi ko makambo bi a partir ko kabona ye na Yves à chaque fois Glody a un déplacement Charlie mutude zaka atrichaka na Charlie atrichaka mobile na Charlie batrichaka na Charlie et le resani ni na Charlie bakabwana camarade à Jérémie il y a des meilleurs amis à Jérémie il y a depuis au moins un camarade à Jérémie depuis 9 ans à Kende États-Unis ben c'est que ayo ya Kinshasa ta Kinshasa il ba komi na Charlie to ba go bien ba komi pe na Charlie donc Charlie pa comme ma source na po Jérémie ba femme mariée donc Jérémie na Charlie ba zo tricher Charlie pas mobile na mususu alinga val pas Charlie za mobile Jérémie za moi si camarade à Charlie n'a pas